Nazali esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino pasi mpe mawa na république démocratique du Congo pamba te toyebisaki na bino ete maye oyo maakoleka na kati ekolo na biso ezali mambi mabe mpenza oyo nano esalama te kasi ntango toyebisaka na bino ete parti au pouvoir bango na bango bazali bongo komobomana bino bondimaki te kasi bolingai kaka bibembe bikoma kolala boye mpo ete bino bosepela mpe boyebana koloba ete na lombango Félix azala démissionnaire na ye na bato na ye pamba te baye koyokisa biso soni mpe koboma ekolo bokomi lisusu kobomoko bato bolingi bino na bino bato batombola mongongo te makambo nini oyo bazali koleka tala bakamp eleki bongo na kati ya UDPS kasi tokoki bana mbango na este ya République démocratique du Congo bipai wapi na ako continuer na ba concertation na ye toyebi te pourquoi likambo nini ekosalama gouvernement en place nde kabeli ye nzela asala bongo to likambo nini tokoyeba te balikanisation oyo bino bokolala mwana mboka akedaki bongo koyamba bato na ye akoyambaka bato komisolola ayambaki bongo bato ya Kisangani ayambaki bongo ba diaspora ayambaki bongo bato bayike kasi nali kotula mokongo mane yo moko wali moteki ya mboka na yo ozali kolanda bato oyo bayaki koteka mboka yo bali koteka na yebi te bokokele kosola nini bokokele koyokana nini oyo na boyokana te bandeko langa likambo ya Kisangani botala ngo na liste ya bongo te peuple congolais alembi peuple congolais akoki lisusu te azali essoufflé akomona lisusu moto ya koyi kopesa ye penza maboko te nde alobi akili kopesa na ye maboko na pona aya na pouvoir po amoni moto mosusu te akoyi kolongola mwana mboka Félix Antoine Tshilombo eli bobele bango sika congolais azali komilengele nini mpona ekolo wa ye Amérique yali nsima ya makambo oyo na akosala Amérique apele pesi ye maboko elobi soki abundi kitoko azonga tata mokonzi mwa ekolo yango tokoloba nini mpenza oyo kongo mani azali komikosana kopesa nzela na bangunia tolobaki na bino likambo oyo ya basofele bakumbi mituka na biso oyo ya mimbombo oyo tolobaka bagrand car papa Denis batelemelaki likambo ya ngonga oyo bapesaki bango po ete balebele bali na kati ya République démocratique du Congo mpe précisément na kati ya capitale botalaka liwa yango wana ekomeli mopusi mutuka liwa likomeli ye lelo bakei kofunda gouverneur ya ville province ya Kinshasa Maye Ndongo balobi gouverneur ya ville province ya Kinshasa asengami bongo akele ko répondre po ete bomo ebwa moto balongoli yango likolo ya ntango oyo apesaki ngonga oyo apesaki ekipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana ngana kunya dola ngai yanga mokonzi na Angleterre na yebisaki bilo ete makambo makokende na Congo eli mbilinga lolengo mona mboka bukaki bandako ya bato ayoki mawa te opération buka abuki lelo victoire azali par terre azali kobuka bato bayiki bakotelaki mpe nsoki pamba te olalisi 5 niveau ya moto esali pendant 35 ans olalisi kasi yango wana bali mpe kointerpele mpo moto akufi bakobunda etumba me ye mpe azali mwana ya mama ekosuka boni ese bakokweyisa ye eske ekozala boni bakolela mantanga mpo kuna ezalaka mama na mama le première dame na mama oyo aboti bongo président bango nde bato bakala mwa mpefo makasi ekosuka boni mpo wana azali mwana ya mama ntango bakointerpele akolela bongo epai ya mama makambo ekosila mpo bomonaki ya bato oyo misato bakufaki na nsima kwiti bwa bango makambo masalamaki na banzi bomona kabuya mema mseno na parlement toyoka mama Pepito Kilala kuna pe epai na bango bazalaki mpe na mwa réunion kuna ya Sénat
toyoka bango nini kula balobaki ntango bino bokotaka na baréunion bosololaka makambo nini papa ministre mais niveau ya pauvreté eya na cité mais ya niveau ya kosakana te biso tozonyokwama neti ngai banana bana kozwa émonument ata keche na koka kosomba te nasala forage mabe napunda bibembe mabe napesa bamama moi 50 000 moi 100 000 moi 200 000 mais bino kosimbi mbongo na biso papa ezosimba nango kuta te moke te soki biso bopesi biso te tokoki ocomprendre bongo bano bapara banelo te bano bapara banelo te balalaka na chambre salon politique na bango oyo tokuta na poto tomonaka bapolitique ya repêchage mwana alingi classe te ye moko leta kuta futeli ye formation mpona korécupérer ye à la utile na société ya politique ya bino eza pour les canaux na balabala osala sondage otala na 10h du matin ndenge ni bajeune batemi na balabala biso ngai na filmer voiture po mosusu bamonanga te mwana so opesi 10 000 francs asepeli mais babana biso nyonso tu bakokami na masanga bana bakokami na masanga eloko asala eza te place abandela eza te et pourtant ntango mosusu esengaka mokie bokota nanu na tiktok botala chinois moko toto aza na bamashine nyonso au Congo anango besoin mbongo nyonso au FPI azwaka il faut kopesa moko na bakonzi est-ce que mokonzi asu na besoin ba repêcher il faut de bana oyo ba outa na se politique bosala même biso beli esunga biso te lelo soki bati élection bato bazonga ba ebeli te lelo congolais je suis pas en train de pleurer ma voix est comme ça aujourd'hui congolais nini akoki kotelema face ya étranger na domaine alimentaire mais domaine wana est lui-même pris en otage par les Indo-Pakistanais. Mais le domaine de il y a des produits pharmaceutiques comme les niazabna au banda même pas oyate vente ya matériaux ya construction comme les ni oyoki mama pepito kilala kolela po ali komela sape ya solo mwana mosala makambo akotuna wana yali ya lokuta to yali ya solo mboka na biso yali passe pe mawa mboka makambo esengeli ba privilégier sika ba ko sala yango te ba ko kotse biso na kati ya distraction po te batema imali ko kende kasi bande ko balandi toyoka lo divorce moke na mituna ya bato pa yokaki onyo sotolobaki azongisaki mwa moke na bokutela bango na Félix Kabuya tshela biso pouvoir alimbisi biso alimbisi bino alobi boye comme nga na limbisi bino bino bato boyibaki pouvoir boya sikoyo na mesa tosolola bino pe entre bino na bino bokomi kobunda bolimbisana pe tolimbisana biso nyonso tozwa baintere na biso totia pembeni tozwa bambiso na biso totia musika totala Congo na bakongolais bazo souffrir na pasi toyokana pour que totonga mboka na biso ekende liboso ide wana eza malamu ou bien eza mabe tozali kolekala mo lombako po santé elinga malamu mpenza te assalamu alaikum na mama Jawa pe bamizima na biso bolibongo na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga mama missionnaire na plus ronde na mboka nita babe fokuyo moto pe bakoka Lumumba toyoka no témoignage ya ndeko oyo nini azali koloba na mongoko makasi ke bato ya Kabuya ki signifie Kabuya nde abomisi mampanga oyo auti bongo komotika biso Kabuya video bato isanga ke nazoka mabe Kabuya banda ko menacer gakai bato Kabuya ba singa yo ko mona neto sala yo to komia lelo yo na fandi na yo kaka ba benga yo ampanga ba enlever ampanga pa na esa 7e nuit abima ko akende ko sumba soki sonini na wasina ye abimi boye akuti kaka bana force du poker ba ye belé wana plus de 200 la force du poker les banai force du poker ya yi de presse là on a force ya biso sikoyo o yampa yo ozo finga Kabuya ozo mon lelo to sila na yo abandi ko peta ye ba betie makasi à l'occasion de rien ba betie ka boyo yo sakana na mo konsi tout ça le tozo congé yo ba betie makasi ngana za tango na komi wana na kuti azalaki déjà ba betie marteau awa na mutu marteau ouais bakangi na bana wana bakangi 7 personnes ba toye na bango bazana district
bakangi babuniye balobi ke batindaki biso epa Kabuya. C'est pourquoi toujours l'andela, toujours le président de la République, dans l'andela place Tokomi, chef de l'État, autorité de référence. Kabuya aussi, IDP s'est commis bien privé d'ailleurs. Les autres perdre en panga à Koufi. En panga à Koufi. Là, le belé à Golobate. En paratiki, ils sont accueillis. La vérité s'appelle Dieu. Azate, accueilli. La vérité s'appelle Dieu. Oui, IDP c'est sacré. Merci la kila meje leta lotake tumbakale ko to bokelo ko le fampe kato na la chabiena akene nzamba le kala ko pambola bino passe la République démocratique du Congo. De di progrès oyo milice o basaila biso oyo ezali ko terroriser bato la lolenge moko ko boma ko yiba biso to zala ba victime na bango. Et puis pour la ngai nandimi la ngate ke ba o bakangi wa reza bango. Po bana na bazala ba place. Bazala ba place o ba mo ba yebi ba tia bango. Bakoko ke olongola bango. Bana o ba bomisi bato combien banyokoli bato combien. Ezaka passe pour justice e ba kobi yango ekomi politiser. Mais justice so il faut ko kanga bano tout. Ko boma bango. Po baza bato bazali ko nyokolo mboka na lolenge longo bani te. Tala ko zo moto bobimba bo pe ba kani mwana na ye. Na banza ya ko zala témoignage à moi na ye. Kabuya témoignage à moi na ko zala. Bande ko ngai ezopesa passe. Ezopesa passe. L'autre qui ali passe to kata bo chana batango bakanga ki a des progrès. Bande ko ngai to bundela mboka. Nazali ko senga ba congolais a to yake veille patriotique. A to ali ko sensibiliser ko conscientiser. Kulungula peuple congolais na boye lema ko sa veille patriotique. Tout ça ko analyser la bilan ensemble mboka el malamu te to bundela mboka la biso. Lobi di fendele to ko kama kamususu mboka ya malamu te. Gouvernement oyo mona mboka Félix Antoine Tshilombo ayaki ko sala mosala na ye. Pe mosala na ye yango ya sa kokisi yango ndeko na ngai. Bakofuta epe li futili ya ye po ete mboka eli balkanize. Kasi bino ba congolais bokoloba nini? Botali baninga Mali, Niger et Burkina lolenge bakati penza mondelo pa balobi biso na FMI to ali liso elongo te. Biso na ko defaka misolomi ya bango ba defisaka biso na makasi po baleke na biso botu ya to boy basali banko mwa bango. Bravo. Basali banko mwa bango moko. Bikolo wana misato ya bafilika oye mwana mboka le roi Traoré. Tala avancement ya baninga. Na se bako beta masolo bango bako yokana na boyoka ino bango bako kende bango wana basali banko bango bakati mondelo pa mindele tu ba oki motema bu nkanda mo matibango rage ba pour amenta ngola lo bondia botar de bonote na RMC ko komela bino mamour lompinga la mo kitene Florence batondo video na biso bato ba oki nkakete ba oki nkake ya nkake pa banko ba bango yango wana motelemi bango basato balobi na banque mondiale a kodefisa biso misolo na ba français o ba coloniser biso ba miyibi oyo biso bango to kasi biso to kangama na ba belge musala nini bokenda kambangu na États-Unis koluka nini bokenda kambangu po ba mendele o koluka nini bato balingi bino te balobi to komalisi tole wa biso moko bino boboyi botala lelo parti au pouvoir makambo yango ekosala makambo soni bako kokana leloko te bako sala leloko te makambo ba mango masobe ba BJKM le number 1 océan de la presse congolaise moninga kaka Gauthier Boulay mama Celestina na papa Michael ali bon passe Guillaume Ngangulao tala Congo biske komi tala bosamboli ya mboka tala balkanisation tala ndenge bamboka la biso ba magi misolomi ya Congo milia makate bilo moko bomonaki basoda ugandais bali ko empêcher ba congolais ba ko kota te ba ko visiter ba ko katsa te lekolo ba bango moko kaka la République démocratique du Congo
makambo mosusu mako salama bande ko to sukisi a pour la lelo to telema to bunde tumba kasi na ko la sabilo vidéo pour la ni fait moi mboka Félix Antoine Tshilombo boye ko pesa divorce mbote boko landa yango peut ko développer on a mis comme zeli ko ya bo s'abonner massivement na chaîne à Libération bo partager bo liker bo tchoba commentaire ba si so ba j'aime moi la mère de Brune en Autriche moi la mère de Brune au CA de la presse d'Autriche ba maman ya Suisse partout bozali bino nyonso bo s'abonner massivement pour a ndeto ko kundolo pe to ko loba solo et aller ko sala soni pe passer alors I2PS et seigneur balongo la pouvoir et seigneur les biso to telema po to bundele kolo pe to valoriser pays mboka la biso ya malamu te na sengi la bino penza partout bozali ya ni kota motonga bo partager nik bakala ki prisonnier de Jésus l'Autriche la mboka ya mona mère de Brino partout bozali to bunde tumba to sona bilo na mikolo misali ko yaka se vidéo na kabuya ko tia yango pourquoi mona mboka Félix Antoine Tshilombo aboye ko pesa CG divorce mbote nini eli bongo na kati tika nzambe apambola bino banso merci la kabuya longue puissance n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi, pareil à Bemiso Babiso. La paix à son âme, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La paix doit quitter nos esprits. Nous voulons la paix dans toute étendue la République démocratique du Congo pour ne pas te connaître sous Makambo. Et Sengeli Bongo Tobunda. Et Sengeli Bongo Tobunda. Ama bonheur, ama jeunesse manga va le répéter. Tobunda pour le cours na biso yanga mokonzi na Angleterre. Vous êtes tellement nombreux. Tobunda pegelo mboto. Ingeta. Papa bato sali yo nini mon président.